C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga ke complexe ya ko voyager, sili, pour atafuni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi, puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Pour informer bino ezali devoir na biso batata mama bande kombo te na bino nyonso balandi ya journal ya peuple pour na peuple to fongola mpona ko sabino ke plénière ezalaki na assemblée nationale lundi 1er novembre na bokambemi ya premier vice-président Jean-Marc Kabund. Héritier Mapine Midomi Bendelo reportage. Les nationaux va autoriser 11e prorogation et état de siège sur 342 députés où va participer qui na vote 335 va voter qui pour 6 va voter qui contre et Elimoko à s'abstenir qui ezali résultat ya vote ya projet ya loi portant 11e prorogation et état de siège na province ya Ituri pe na Nord Kivu. Boena tina ya plénière où ya lundi 1er novembre ba députés nationaux va se retrouver qui na plénière lundi 1er novembre 2021 ordre du jour et ya plénière où ezala qui dirigé na Jean-Marc Kabund à Kabund premier vice-président ya Assemblée nationale. Ezala ki bongo examen ya vote ya projet ya loi portant autorisation et prorogation et état de siège na économie ya projet de loi oyo et salimaki et pas ya ministre d'état a talisi que ba opération oyo ezali mené jusque là na ba forces armées pe ba service ya sécurité ya RDC na Ituri pe na Nord Kivu et ezali ko susciter espoir ya kozongisa kimia pe détermination ya kolongola ba force de l'ennemi na Ituri pe na Nord Kivu oyo ezali ba bastion minene mibale ya ennemi na localité ya Lupri Nyangarai na territoire ya Djougou oyo ezali occupé na coalition Codeco FDBC FPIC Bakissa yango eleki na contrôle ba force loyaliste na suka ya opération 42 assaillants ba se randa kipe misusu ba se diriger vers ba localité d'Ungene Djougou na territoire ya Irumu ba FARDC bazali ko pourchasser bango pe bazali ko consolider position na bango avant ko talisa makambo minene oyo ba force loyaliste bazali ko réaliser déjà Natina wana ministre ya justice asengaki et pas ya ba honorable député pandima ko proroger état de siège pour na ko permettre ba FARDC ba yeba na ko silisa ennemi na ndenge ya kosakana te. Après débat oyo et salimaki Jean-Marc Kabund à Kabund vice-président a exhortaki na ba honorable député et sengeli ba débattre question oyo sans sentiment pambate population azali ko souffrir alobi ezali question moko esengeli ezala débattu na populisme te moko na moko alongola ba sentiment pambate ezali sujet moko très sensible bango bazali komona ke population azali ko souffrir makasi na tina wana esengeli basala makambo entre temps ba député Ituri pe ya Nord Kivu bango ba bimisaki ba pancarte pa wapi ba komi ba boyi 11e
onzième prorogation bango bamoni ke yango esengeli plan de sortie eyebana kozala bango nyonso basepelaki te mpe babimaki na plénière oyo na ntina wana honorable Jean-Marc Kabund akonseyaki bango esengeli te balakisa populisme na bango tango bazali kodebatre makambo oyo eza na sensibilité makasi barekomandation ya ndenge na ndenge esalemaki mpo na kopermettre na gouvernement bayeba na koaméliorer. Jean-Marc Kabund a recommandé ke esengeli suivi ya badetournement ya bafonds oyo ezali alloué na baopération militaire na baprovince oyo eza na état de siège eyeba na kosalema boye texte oyo ekozala examiner mikolo ezali koya pour na ko permettre na bato ya justice bayeba na kolandela bato nyonso bazali kosala détournement pe bazala sanctionner. To changer chapitre pour nous sabino que ministre d'État ya ba infrastructure Alexis Gisaro akendaki ko inaugurer pont ya Kasai pe azalaki accompagné na DGAI ya Foner Georgine Selemani Nathalie Kaila Kapenda Héritier Mapindimi. Population azalaki na esengo po na inauguration ya pont Kasai. Ministre d'État ya infrastructure pe travaux publics Alexis Gisaro entouré na directeur général AI ya Foner Georgine Selemani Tulia, directeur général ya office de route Mutima Sakrini, ba délégués nationaux pe provinciaux bakisa ba notable mususu pe bazalaki président. Mission o ezalaki na cadre ya vision ya chef de l'État oyo aza sensible na ba préoccupation à la population pe a répondaka surtout pour la communauté locale. Osimba ke pan oyo e bukana ki bongo na 2020 suite ya ba surchargement ya mituka pe esenga ki demande ya réhabilitation. Nambala moko ministre d'État ya infrastructure asenga kana Foner abimisa mbongo pour la réhabilitation na yango. Na maloba na ye ministre d'État ya infrastructure Alexis Gisaro azanga kite ko kumisa DGAI ya Foner pamba te management na ye efficacité pendenge azako réhabiliter na lombango banzela. Nous sommes ici à cause de la vision d'une personne. Toye awa suite na vision ya mutu moko. Ezali bongo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tozali kobenga Fachu Beton ye alingi bolamu ya population yende papa na biso pona kolobela pont oyo ezali grâce na Foner nde misala esalemi ndenge bozali komona. Likambo mususu ebimi ezali bongo ya kotonga ba parcelle pona kokatisa mai awa pe demande ya kotonga parcelle esalemaki epa ya gouverneur. La versée des eaux était collée au pont. Na ba disposition ezalaki kala traversée ya population na pont ezalaki kaka na likambo etali pont kasi lokola pont bauti ko réhabiliter yango ba réduire tonnage donc sikoyo tokoki ko brancher nyonso lisusu na ponte pona oyo etali traversée ya pont na tina wana ezali kosenga kotonga passerelle demande oyo ici esalemi tokotisi pe devis ba autorité ba promettre biso ke ekoki kosalema na lombango penza. Demande ezalaki accordé directement et pas ya ministre d'État et infrastructure oyo asingaki directement na Foner asala yango. De moi, madame la responsable du Foner. Esengeli to féliciter Foner po misala isalemi ndenge bino moko bozali komona pona kotonga pont. Sikoyo ekomi likambo ya passerelle ndenge population azali kosenga nazwi engagement solennel elongo na Foner kaka ndenge bomonaki Foner auti ko financer kotonga pont oyo to ko réhabiliter yango ndenge moko pe to ko financer passerelle oyo pona population azala na kimia na province ya Kasai. Na bozongi ya délégation Georgine Selemani Tulia ba visita ki ba travaux ya lutte anti-érosif na mboka Masamuna epo wapi érosion elingaki ebebisa nzela ya P4 345. Na maso etali ba parti politique esengeli boyeba ke parti BRCU ya mwana mboka Iyolo Wekonda bazaki bongo na réunion préparatif week-end eleki pona ko préparer partenariat politique na bango elongo na ba parti politique mususu Héritier Mapinde Michael Bristoto Edi Imbani bazaki na compte ya Info Lingala.
masolo na politique eza koningana makasi ndenge akosakana te oke na gauche ozongi na droite baeta major eza kokubisa baboule pona kovandisa masolo kitoko boye na ngambu na bango pe parti politique bâtisseur pour la renaissance des Congo unis BRCU na mokuse ya mwana mboka David Iyolo Wekonda batikali nsima te di talatina weekend eleki awa na hotel memling ya Gombe bamobilisateur ya parti basangana ko tour ya président ya parti ye moko ezalaki mpona kokembisa bastratégie po deja bakala te événement monene kozala organisé signature ya partenariat entre BRCU na MSC parti cher ya Laurent Batumona bondi melangai ke masolo elongo na président David elekanaki kitoko ye moko abetaki sete pe a insisté na idéologie ya BRCU oyo ezali lutte contre le mercenariat politique boye lokola pe parti na ye bakuti na kati ya partenaire na bango MSC na même lutte oyo bango bazalaka na yango ahésitaki ata soko moke te kondima mariage oyo signature nango liboso ya bato nyonso ekosalema mikolo ezali koya esengeli koyeba ke BRCU eza décidé ya kofaire rayonner bacouleur ya parti na bango partout na ntango basusu bazalaki kokanisa ke BRCU elala nzoka nde bazalaki kozimele pe bazalaki kotalela masolo na ndenge ya aigle boye lokola ngonga ekoki nde masolo esactive makasi na mutu ya kosakana te awa na réunion oyo bondimela ngai ke bamobilisateur bazwaki ntan na bango ya kotuna bakestion nyonso esengeli pe kopesa makanisi na bango na ntina ya réussite kaka ya milulu oyo ekosalema mikolo ezali koya te kasi mariage na bango na MSC mpo na kovandisa masolo mpo ndenge tozoloba boye scène politique congolaise eza ya koningana na ndenge ya moke te na bobimi ya masolo liboso ya presse président David Iyolo Wekonda azangaki te kolobela ntina ya bokutani oyo mabongisami ya cérémonie ya alliance na MNC et prochaine étape c'est la force alliée à l'UDPS donc ezaka pona ko soutenir mokonzi na combat contre la corruption qui est le corollaire du combat contre le mercenariat politique qui est notre ADN. C'est l'ADN du parti BRCI et nous tenons à ça. To landarate po bakope sayo boye non totalaka philosophie ezanine makanisi na biso ezanine. Est-ce que mokonzi mboka azo organiser makambo ndenge tozo kanisa? C'est ce que nous trouvons que tous mona que non na combat na ye contre ba miyibi ezande loko tolukaka yango wana nde loko pe tozolinga ko soutenir lisusu nde to préparer nde omoni ba mobilisateur baye pona ko préparer ba cérémonie oyo ekolanda na mikolo ezoya. BRCU toujours en forme, idéologie politique eza kovanda, BRCU plus que jamais déterminé. Mais ce que otali na ba parti ebele to kokepe kokende kuna mais to mona sérieux ya papa Laurent Batumona eza pe ko inspirer biso aza mutu moko kimia pe alingi bonne gouvernance donc c'est aussi notre philosophie eza makanisi na biso pe ngwana esengeli koyeba ke likolo ya signature ekosalema elongo na MSC signature mosusu boyeba ke yango ekozala signé elongo na FPAU oyo ezali structure oyo esangisaka balie nyonso ya UDPS mpo na soutien ya vision ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soutien na union sacrée mpe na bainstitution nyonso ya mboka oui awa ko BRCU alie minu abeti loboko na mesa bobongamaka na bino deja po président David Iyolo Wekonda bobenga ye incarnation de la sagesse incarnation de l'intelligence alobi plus rien ne sera comme avant na terrain ekozala nde match kwata po BRCU ayaka nde na vuya mpe na moto oyo akokoka te ngonga yango yo akimaka na ye deja po moto esi eye ngonga ya kolala eleki tango ya baction ebandi na BRCU totonga Kongo ya sika ba mercenaire politique nyonso batia malibanda eyokani Tokoba kaka masolo etali religion, école de prière et d'exaucement na église ya sang précieux. Et kobanda bongo mercredi 3 novembre 2021 na Bokambemi ya pasteur principal na yango révérend pasteur Jean Bosco Kindomba, Stéphanas Kande, Michael Bristoto, ba détail. Eye,
tango ya mabondeli, tango ya batu balukaka nzambe na mabondeli, ekoki les amoureux de Maombi, yoka, du 3 au 6 novembre 2021, n'église sans précieux, bokozwa école de prière et d'exaucement, thème kozala les prières qui soulèvent les montagnes, et ngaye veut dire ba prière ya pukula, simba malamu lokoyo, pona ko permettre na motonyo soit zala, 3 différentes modules etiami, pe eza adapté na emploi du temps na yo. Ya liboso mercredi 3 novembre de 5h45 à 7h30, bozana dévotion matinale et étude biblique dans la vie de Jésus-Christ. Première session oyo, et kokumba mepa na yemoko. Le pasteur principal y église sans précieux, révérend Jean Bosco Kindomba. Même jour na midi, de 12h à 14h, et cause à l'étude biblique sur la prière dans les actes des apôtres. Yemoko kaka pasteur Jean Bosco Kindomba, ndea kokumbela yango, même mercredi 3 novembre wana kaka, de 17h à 19h, bokozwa la doctrine sur la prière pour être exaucé à 100%. Et bongo deuxième jour, mokola jeudi 4 novembre, rendez-vous eza liboso de 5h45 à 7h30, yami balé de 12h à 14h, et kosuka na séance de 17h à 19h, Pasteur Moïse Kanga, oeza pareil école de prière, né à kokumbela yango, na thème être prophétique, topé la puissance de la déclaration. A kozonga lisusu mokola vendredi 5 novembre, na ba même vacation. Sombele souka na esanga, et kozala nde mokola samedi 6 novembre, déjà de 5h45 à 7h30, bokozo ba différentes sortes de ba prières, kasi accent particulier, et kotia mande na prière et action de grâce, pe prière ya contemplation, pe programme kozala bongo sanctionné na Sainte Seine sous la direction ya Yemoko. Pasteur Jean Bosco Kindomba, des Men of God, l'ange de l'église. Bosimba ke milulu ya mabondeli oyo, et kosalema sous la coordination ya Pasteur Marius Elonga Bitumba, pasteur résident de l'église sans précieux, père responsable de l'école de prière et d'exaucement. Kozanga rendez-vous OET pour but de l'école Oyo et zako initié bana nzambe na vie de prière pe kopé sa compréhension, ya prière sous la grâce, ko poser ba fondement doctrinaux pour l'exaucement à 100%. Et bongo ya boye, mbula eno katote, to kozanga te, maombi encore et toujours maombi. Pona kosukisa masolo etali religion, centre missionnaire d'adoration Semana Mukuse, oye kamba makaipa ya révérend pasteur Micho Olenga Kunga bazali ko organiser 5e édition ya convention de vrais adorateurs du Christ Kovac na Mukuse Kobanda Bongo du 5 pe kokosila le 12 décembre 2021. En même temps, bazape ko fêter 5e anniversaire ya Sema Michael Bustoto a expliqué bino. Come on, join me, let us pray, Lord God. Tango ngonga ekokaka, olinga te lotomo, po esi ekoki, makambo esalema, Kinshasa tango ya makambo ekoki, avec 5e anniversaire ya église, centre missionnaire d'adoration, Semana Mukuse we kumba maka avec impact et idéologie, et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu, le pasteur Michon Lenga Kunga, Bazak organisé convention des vrais adorateurs de Christ, Kovac na Mukuse 5e édition, Yambalo yote meza, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et wa Kovac Yambalo yo, et Zande Likambo Yangonga, rendez-vous à Komanda dimanche 5, puis dimanche 12 décembre 2021, chaque jour de 17h à 19h45, 8 journées mon coca de démonstration, Yangouya Yanzambe, ya epakwa, Kolo ye moko kozala au rendez-vous, Nangwende na ya bokonzi, Monte kopela kosaganate, Bikabo kosalema, et bongo baseli Yanzambe, Bilombe oba kokumbela bilulu oyo, 5e édition à Kovac, Pasteur Foste Ikaka, Pasteur Raphaël Vubu, Pasteur Ezekiel Beponga Yasema, Pasteur Dona Ebondo ya Mwanda, Docteur Stéphanas Kande, Peye Moko Otia Milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Michel Lengakunga, Kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, otuninga kozala wapie, temple du centre missionnaire d'adoration Sema, Oyo Somi na avenue Kimbangu numéro 2, quartier Sebo na commune ya Monga Fula, référence croisement et baveni Damsope Kimbangu, et bongo côté Ndoule, et ngaye, groupe Maranatha, bakoneto la bokonzi ankolo, et longona ba groupe Misusu. Ah oui, lelo eza lelo, wana eza kadonza ba pesio, au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ngonga ekoki, kozanga te. Somebody, yes, yes, yes.
Let us praise the Lord. Compagnie africaine d'aviation CA a Tcheba prix à Kitoko na Airbus A320, Airbus A330 pour nous permettre à Moutounios à voyager Kitoko peneleng na sécurité. Michael Bristoto ba détail. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga ke complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison y a 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya mapata. Tokota bongo na santé pour nous sabino que rédaction ya info lingala meki kolobela bino masolo etali hémorroïde bokozwango na commentaire ya Nadine Asona. Hémorroïde ezali réseau ya baveigne oyo babengaka hémorroïdeur oyo eza ko faire partir na anatomie na canal anal pe na anus et contribuaka na continence to soki okangi bagasi to basel. Hémorroïde ezalaka na deux sortes toza na interne yango ezalaka likolo ya canal anal oyo ezalaka sensible na pression ya bagaz pe zongo inene yango ezalaka penza na douleur makasité. Toza pe lisusu na hémorroïde externe yango eza situé na poso ya anis oyo ezalaka très sensible na douleur. Ba symptôme ya hémorroïdeur ezalaka variable selon moto na moto na localisation ya ba hémorroïde oyo eyaka sous forme ya crise hémorroïdeur aigu yango et se manifestaka na ba douleur ya makasi kotanga makila na anis oyo ekoki ko compliquer thrombose hémorroïdeur surtout kutu na hémorroïde externe soki douleur eleki epesaka mukongo pasi kutu boule moko pembeni ya anis ebimaka oyo ekokanaka couleur na poso soki ekomi na phase wana douleur ezalaka makasi po paroi ya anis ezalaka sensible kobanga te kende kokutana na baminganga bakoyeba bongo na ko intervenir peut-être na nzela ya lipaso to eza na bakisi approprié oyo ekosoigner yo soki olingi oyeba ke oza na hémorroïde interne yango ese manifestaka mingi na nzela ya kokende zongo pamba okobanda kotanga makila pendant ou après zongo inene na nyonso oyo pona kolonga bokono ya hémorroïde esengeli na moto nyonso a respecter alimentation na ye chaque jour na koliaka ba fruits pona digestion ya malamu pe kolia mingi biloko oyo ezali na fibre botika bibaka bimela hémorroïde eza lokola bokono nyonso soki ekomeli yo kende kokutana na ba minganga. Na éducation esengeli boyeba ke université canadienne au Congo ICA na mukuse baza ko bengisa ba diplômé nyonso baya ko s'inscrire na ba faculté ya ndenge na ndenge eza na université na bango. Nathalie Kaila Kapenda to mwabi Ozwi diplôme d'état mutu eza kotungisa yo pona ko continuer ba études universitaires ndeko yoka
Tikana yebisa bino ozali na posa ya kotanga po ozwa musala mbala moko Université canadienne au Congo azali kopesa ba formation ya qualité po ozwa musala mbala moko ba connaissance ya sika okoki ko créer yo moko na Université canadienne au Congo bazali na ba faculté lokola management stratégique et technologique. Pona ko apprendre pe ko créer ba stratégie ya entreprise bazali lisusu na économie numérique, économie informatique ya sika awa, gestion numérique yo moko oko apprendre ba application mobile ndeti ba WhatsApp, Facebook pe misusu na Université canadienne au Congo bazali pe na droit économique pe social, agrobusiness pona ko gérer économie agricole, campus for code pona ko apprendre ko programmer na 6 mois ya pamba okoki ko créer ba application mobile deko tunanga Minerval ao ezali combien moins cher na $250 ya pamba ozali ko tanga ndenge recteur Kuba a pesi ba précision canadienne au Congo tolingi to résoudre problème ya chômage ya ba étudiants na yango avec ba partenaire na biso tozo offrir plus de 500 bourses. Il y a un nouveau étudiant au côté de l'Université canadienne au Congo avec seulement $250 américains. Étudiant à côté de l'année mobimba, frais moussous que zalaté. Et en plus, à profiter de la syllabus, la plateforme et la TP, la biloko nous surtout, tout ça on a internet pour nous faire sa formation à malam ou na étudiant. Seulement avec $250, étudier à quoi apprendre le management technologique, le management stratégique, économie numérique, à quoi apprendre comment ça la code, la application mobile, yangonde ezali misala ya avenir, yangonde et que pesa bango misala pour après ba étude universitaire na bango bazala susu na chômage te nde yango opportunité munene to pesa pas d'étudiant pe tozo ko senga ba parents batini la biso bana ba ya kozwa formation o ya nouveau millénaire bondi melangai $250 ya pamba nanu na monate Université canadienne au Congo moins cher pour le peuple congolais. Na Université canadienne au Congo bak organisé concours pour la bourse d'études mokolo ya vendredi 29 octobre na ngonga à 10h. Université canadienne au Congo ezwami bongo na première rue Lumete. Pona ko maximiser ba chance na bino makasi na DV Loterie oyo boleka mbangu na Cyber Eric et surtout na ba extension nango ezwami na République démocratique du Congo. Nathalie Kaila Kapenda Tom Mwabi ba expliquer bino. Gaga bandi masolo ya DV Loterie 2023 depuis mokolo ya 6 octobre ti mokolo ya 9 novembre 2021 oreva kamboka ya oncle Sam ndeko yokanga bien obeta masolo ya DV Loterie esika mosusu ozwa solution te mwana kin kobuka na te esika ya koparticiper na masolo ya DV Loterie édition 2023 eza kaka na Cyber Eric topé na agence Eric Travel ya le jeune lion leader Mokondi bakisela ambassadeur ya développement coach Eric Mwamba azawana pona bino yokandeko awa babetaka DV Loterie selon ba norme oyo bazali kosenga na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba kaka awa nde na Cyber Eric batimbela masolo olingi obebisa mbongo na yote coach le jeune lion ADG Eric Mwamba azali kozela yo awa prise en charge eza très rassuré ndeko bondi melanga ke na Cyber Eric topé na agence d'Eric ezali na yango biganya année passée plus de 1500 gagnants bino moko bomoni ba passeport na ba visa na bango bazali kokende bongo na mboka oncle Sam misusu kutu déjà bakoma na Cyber Eric topé na agence Eric prise en charge wana kutu balobelaka yango lisusu te ye moko ADG Eric Mwamba accompagnaka bango inde famille d'accueil eza wana ezali kozela bino maboko ya kofungama oyoki ndeko na $5 ya pamba beta
DV Loterie soki okomema libota na yo mobimba kaka yo moko soki pe ozali na passeport yaka na yango po ezali condition oyo bapesi bino na baagence d'Eric pe na cyber Eric nakosa bino te matériel ya qualité pe baprofessionnel nde bavandeli yango biganya cyber Eric ya le coach le jeune lion Eric Mwamba botu nanga soki bokozwa bango wapi Eric Travel na 11e rue limité industriel oleki INPP opusani muke na Masina sans fil na boulevard Lumumba en face ya robot roulage na Kalamu mona bango na avenue Victoire A3 mosika te na district ya la police na Kitambo magasin entre Facebook na WhatsApp Eric Travel na cyber Eric baza likolo na masolo o etali DV Loterie mokonzi Merci Nabino Nyonso balandia journal ya peuple pona peuple obo sepela kolanda journal na biso na sima ya caméra Igon Tingi na montage Christian Kiangebeni superviseur et mama Kaipa et moko héritier Mapinde mingana bino tokute mikolo ezali koya au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.